Autre mère, c'est que ça va information et à temps réel et si qu'elle a vraiment devoir il y a Monda Écolo, magazine d'actualité actuellement en la carte ville province de Kinshasa, particulièrement en général la carte République démocratique du Congo, Mote Congo Kinshasa, Mote Congo Brazzaville na diaspora partout na Kibisika bozali botika été qui mis en colo sur Ingela oh Mabota Mabino. Comme d'habitude, avant de faire la journée, on a vu ça, le tour d'abord qu'on peut s'abîmer, ma grande ligne est composée comme sommaire Boybaké, la 79e Assemblée Générale des Nations Unies qu'on a à New York, où il y a depuis mardi le 24 septembre 2024, tout ça pour espérer que ça la lecture qui tourne à discours à le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Boybaké, Rodesik, Asangisa Kibatu et Belé la commune, il y a qui se s'oppose, n'a qu'on sensibiliser, bango, na bonne marche à gouvernance locale pour éléments population. Réagir à Syrie Libération, il y a cascade de ça va détenir à la prison centrale, il y a Makalapé, dans 100 jours, il y a Madame Judith Soumi, Ozali, première ministre. Motel ce bande rolanga en vraiment au fond le journal là-bas élément autotoro ça là-bas sommaire Bebake 79e Assemblée Générale des Nations Unies c'est banda qui depuis mon collègue mardi le 24 septembre 2024 dans New York dans États-Unis d'Amérique plus de 200 dirigeants Mokili Mobimba batakuna chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commenté la tribune mon collègue mercredi le 25 septembre 2024 pour besoin vraiment la réalité la priorité à kobeta un rapport surtout mingi ya bakam ozeli la République démocratique du Congo pour la cadre de la diplomatie et qu'on permette qu'à niveau international, République démocratique du Congo a vraiment avantage mon cours irréel. Moi, dans le Congo, bon di melangai que 79e session, il y a Assemblée Générale, il y a Nations Unies et banda qui depuis mon collègue mardi le 24 septembre 2024 dans New York, kuna na États-Unis. Ezama Solomoko Oyo et Kobetama pendant 5 jours peu. Plus de 200 dirigeants, ya Mokili Mobimba, bako se présenter la tribune po, na kobeta mbonda ya kolobela, ba priorité na bango po, na koluka kokotisa, kimia, sécurité, na développement moko durable. Mvula oyo, boye bake, thème ezakaka, ya kotika mutu moko te, libande ya masano donc, ko vivre ensemble po na kimia, sécurité pe, développement ya kitoko. Combattre la paix d'unité à Mutupo, na ba génération ya lelo pe ya lobby. Na oyo etali mwa ba différence na mokili. Conseil de sécurité a kolobela yango avec impact na idéologie. Na discours d'ouverture à Masolo, bondi melangai ke le secrétaire général des Nations Unies Neko Antonio Guterres a betaki mbondake. Mon changement est kozala. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et il... Na occasion, il y a rendez-vous Oyo Amunene ya Mokili. Bondi Melangai que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cause de Maloba la tribune, liboso ya ba dirigeant ya Mokili Oyo, Basakuna, Bokolo, il y a mercredi le 25 septembre, na 14h heure locale P, 19h heure ya ville province ya Kinshasa. Et cause à l'occasion pour le numéro 1 à Congolais, Abeti Sambonda, na engagement Oyo, Azanango, mais ya koyeba ya motuya ezake, respect ya ba frontière République démocratique du Congo, surtout, liboso ya agression rwandaise. Toza kolik a été, Mokozi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kozangisa te, kosenga ba sanction, contre Rwanda ndenge baza koboma ebele ya ba Congolais na partie est ya mboka pe ndenge baza ko opie ba minere na biso kaka na occasion wana bondi belanga ike ako profiter pe kosenga appui ya ba pays misusu po tozo masolo ya kozala ba membre permanent ya Conseil de sécurité ya Nations Unies avec plein pouvoir yango pe biso to betisika kambonda.
Tosi kaka kuna da parlement c'est que dans la chambre basse pas wapi mwana mboka le président ya institution la Vital Caméra sangisa ki mokolo ya mardi le 24 septembre 2024 ba députés nationaux ya parti oriental de la République démocratique du Congo ezala ki question ya ko solo pona paix na partie est ya mboka ezala ki occasion la Vital Caméra ya ko annoncer forum moko oyo ekoza la province ya Chopo na kada toujours ya ko luka paix kimia ezala na kati ya ba République démocratique du Congo en général tous éléments aussi encore Wilfried Samba. Neko ya Congo, bondi melangaike, na échange na bango, ya session ya mars oyo eleki, le président Assemblée nationale, mwana mboka Vital Kamerhe, abengaki kokisi ya ba députés nationaux, ya ba province lokola, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Chopopo, na kolakisa bango, avancement ba démarche nyonso, bureau na ye eza kosala po, na koluka ba piste de solutions, ya ba revendication nyonso oyo, et salemaka, na ba échange na bango ya suka, na ba député ya Chopo ezalaki pona kopesa ba directive ya ba matière oyo ba kobongisa po na forum ya paix na province ya Chopo surtout oyo ekoma na ba conflit ya makasi entre bambole na balengola boye ba Vital Kamerhe andimaki kosangisa esika moko ba acteurs nyonso lokola ba députés nationaux provinciaux, société civile, ma confession religieuse, nyonso wana kaka po na koluka solution ya malamu. Na kota ndenge ba uti kosala prorogation ya état de siège malgré azaka absent la séance de travail wana. Le président Assemblée nationale a sengi na kokisa ba député ya Nord Kivu, Ituri pe Sud Kivu po ba solola na ye na likambo yango. Faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que Kozongisa Kimia, la partie wana, yangonde est un souci majeur. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo, Azako c'est là partout. Bazala yako sangana po, ba pesa ba proposition, yako luka Kozongisa Kimia, sécurité, na ba province ya Nord Kivu pe Sud Kivu na Ituri. Vital Kamerhe azaka kolakisa bango confiance ya kosalisa na mikolo muke promesse na ye ya ba série de plénières po na etali situation sécuritaire na partie est ya mboka et cause la tribune moko oyo e ko permettre ya ba député ba réfléchir pour la situation ya mboka pe kopesa maele oyo ba ko présenter le gouvernement asangi na ba eli ya 3 provinces wana ba tsana no liboso makalisi oyo eza ya koluka intérêt ya mboka pe ya peuple yango pe biso tobetisi kaka mbonda bango bazali ba champion maso o état social en la Qatar République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce que vous allez contribuer la 500 fois congolais par jour et que permettre que la fin de l'année yona libota na bo sepela kitoko to na élément au signé encore Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation
pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe na bakinga mpe fona meka na mpe na kota yango na koti nde namoni ekende bien. Ebongo na cadre ya formation wana kutu lala na yo pongi ya bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Banyongola ba émolument na bangola ba frère ba fonctionnement ba député provincial à la République démocratique du Congo Bimba yango ndezaki maso beta maki na primature pa ya première ministre topé chef du gouvernement Julius Mina Tuluka et on a kokisi ya ba président ba député provincial à la République démocratique du Congo et kala kinderi Yannick Kaloso. Mwana Congo bondi melangai ke et sali déjà presque 7 mois ba assemblée provinciale baza ko fonctionner na kokoso moko ya kosakana te boye bake kokise ya ba président ba assemblée provinciale ya République démocratique du Congo mobimba oyo bazalaki conduit na honorable Lambert Makonjo président assemblée provinciale ya Sankuru basololaki na chef ya gouvernement po na kolakisa ba problème oyo baza nango lokola ba retard na ba irrégularité ya kofuta po na frais ya ba fonctionnement ya ba institution wana ya ba province baza ko solliciter intervention ya yemoko premier ministre. Madame nous a rassuré que le gouvernement est en train déjà de travailler là-dessus et qu'il y a des solutions qu'elle a proposées. Et donc à partir de ce mois de septembre, nous allons subir la régularité dans le paiement des frais de fonctionnement des assemblées. La chef du gouvernement, Madame Judith Subina Tuluka, akani kotala likabola bango po solution ezoma. Donc paiement ya ba arriéré ya frais ya fonctionnement et kopesama malembe malembe. Non, les irrégularités c'est depuis qu'on est là, mais on ne va pas payer tous les arriérés au même moment, on va partir progressivement. Nous sommes satisfaits en général par rapport à la préoccupation commune et principale pour laquelle nous sommes venus. Bondi melanga ke délégation wana ezalaki constituée na ba président ba assemblée provinciale lokola, ya assemblée provinciale ya Kinshasa, ya Chopo, ya Baouele, ya Ituri, Kasai, Kasai central, Congo central, Chwapa, pe na Kasai oriental. Yango bebiso. To betisika kambonda. Ezalaki ya kolinda avec impact na idéologie mokolo ya mardi le 24 septembre 2024 na commune ya Kiseso esikapi Rodesike asangisaki batu ebele na cadre toujours de côté ya bango to pe ko lakisa bango vraiment bonne marche ya gouvernance locale kuna kata commune ya Kiseso to mona ki présence ya ba conseil communaux ba bourgmestre na ba société civile bazaki wana ebele donc le kana ki tokoto na élément au signé Plameli Masanti mana Arnold de Mukeba. Mokolo ya mardi 24 septembre 2024 mobange na activité esalemaki na kati ya commune ya Kisensu botuna nga nini réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne Rodesik na Mukuse asangisaki ba conseillers communaux ba bourgmestre ba inspecteurs territoriaux pe bactère ya société civile na tina nini kopesa bango bonya ya koyeba lolenge nini bako travailler pour na évolution ya commune ya Kisensu sika toyeba ete Rodesik oyo aza un objectif global ya ko soutenir société civile congolaise na contrôle citoyen pe ya processus électoral pe ko luka lisusu ko renforcer bonne gouvernance démocratique na yango mobange na thème ezalaki soulevé yoka engagement citoyen pour une appropriation
des élections municipales et de la gouvernance locale. Projet ya Rodesic na appui ya Paconec. Bino moko boyoka ndenge babandaki masolo na hymne national. Na nsima na yango Rodesic alakisaki ete aza inspiration chrétienne. Tolanda losambo. Ce qui n'est pas éloigné de ça, et encore le Saint-Esprit qu'il soit avec nous pour que ce que nous allons faire aujourd'hui, et ça puisse devenir. Na début activité, mot d'accueil et pesamaki et pas coordonnateur ya projet. Monsieur Bertin, Penasuka, alobelaki bis ya activité. En fait, na maponamio et les gars qui na 2023. Donc on s'attend que bato ebele bayebaki tina ya ba élection locale te. Tant batiaki liste ya ba conseillers communaux, bato bazako tala mingi ba élection présidentielle, ba élection provinciale, na ba élection ya ba députés nationaux. Mais kasi ya ba conseillers communaux, on dirait bato basalaki nango penda attention te. Alors que biso toyebi que pomboka et pour changer, il faut gouvernance locale et la makasi. Ntoye bandengeni nakati ya commune na biso to bongisa. Bomo inabiso cadre de vie ya population pomboka est bon. Le président du conseil communal, maître Edo Katenda, azangisa ki malobate. Logistique et financier ou peut-être commune ou bien il y a moindre recette ou azozwa akoki organiser atelier ya munene boyete. Vraiment session munene boyete pour organiser monter mais Rodesic cahier avec un apport au vraiment que on tali au CP pour kanga ba conseiller 4 jours et surtout que bango moko déjà na mitu ba yebiki abana to bana musala mo toujours futa mapete mais aye malgré ça aye ko pesa biso formation et na suka formation azo pesa collation na chaque conseiller ezalé c'est mon vacances toujours ndima yango toujours komisa ye ezalaka nde boye. Merci mingi na Rodesic pour la bonne initiative ya encadrer ba conseillers communaux pe na bonne marche à gouvernance locale. Ensemble de la population tozoluka kaka intérêt na kati ya commune na biso ya Kisensu pe ko bannir ba mauvaise image na commune oyo. Soki ba conseillers communaux ba comprendre rôle na bango, population pe akozala na kimia. Surtout na o etali ressources na bango to pe budget participatif. Bokanisi esili ta jaja kutu esila. Rodesic azana ba conseiller pendant 4 jours pour na bon échange et bisi activité. Biso tobeti sinde mbonda. Ye azali wana pour kosunga motu surtout autre problème moko purement spirituel to pe physique ezali bongo le grand chef coutumier Ibrahim Shams Selazela ba koko so kute na yo ko solution na tamoko ya muke. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozo ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ba nkodia to yeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba komona ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango
soki ocontacte biso bakoko bakopesa yo solution soki ozwi libaku ya kolanda ngai ocontacte nga na mamero nyonso eza wana na barre d'écran ntango ocontacte nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo oza nango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozwi occasion ya kolanda ngai. Caméra ya monde école qui taki sur le terrain pour la réaction à la population en rapport à 100 jours il y a gouvernement Julius Simino si réellement qui va répondre vraiment na poste tout la bosser ya peuple congolais peuple a profiter Koloba surtout en rapport à libération à cascade ya ba prisonniers à Makala est réellement et quoi apporter sécurité ou pas na bon ya ba congolais surtout ya ba kino en parce que tous les éléments au signé Wilfried Samba. Et là, le bosso pas congolais à la bosso social. Yé mama koti. Nanda kuna ebana bazo kufanza la bia bazolia. Bongo biso batanzela. Akoka kolesa biso, akoka kosala biso tala dollar to ekomi. Yé era kotaki, akotaki dollar na combien? Akitisi bia matisi. Tozo kufa, tozo kokate, mama jidi tata na eloko. Soka zomone azokokate, alukana ba le kawana. Atuna bango mayela mboge zalaka ndeni ponga na sala musa de changement moko ezati dollar mati banzela okufa insécurité na mboka do moko toke na okufa kaka ta félicité mais ce qui abimisi mutu eriye mutu wana zongi na cité asali mobulu la police nde batu baza ko ba koluna eza ministre batu te ministre zo sala musala na ce qui appelle grâce présidentielle wana etali ete ya bimisi batu bangonde o bazoya na cité fa bayi bageno bayi bandeni ya komemela biso bazimisu wana prison bakanga na infraction mo bezanga tina bakofandise na prison basambisa ete lokwa mutu mo za na mbongo belaki na otika ekuna batika ekuna vanda abeti ba 2 ans 3 ans na infraction mo bezanga tina donc c'est normal abimisi batu na wana c'est makambo ya sécurité ministre intérieur asa la siko makambo na ye wana eza pona bangonde basa pona ngai na mona ngeza masonji o abimisi wa muke bandeko na biso belé ezake bakufi en plus conflit ekomi trop na bakartier mutu mususu bakangisaki eloko moya mokie akende koni akufi sikoyo mpona wana abimisi bango wana me baconflit ekomi trop na bakartier kuna ezongi grave. La police nationale congolaise bauti kozwa ba équipement ya kitoko po bakokisa misala na bango VPM ya intérieur mwana mboka Jacques Mene Chabani aza ko bunda po na ko améliorer condition ya mosala ya la police nationale congolaise ayambaki ambassadeur ya Turquie pe ya Congo Brazzaville na bureau de travail de tous les éléments au signé encore Benjamin Kilungana Yannick Kaloso. Ndeko ya Congo tala ezali solution moko adapté po na partenariat oyo entre Turquie na République démocratique du Congo na cadre ya maintien de l'ordre public. Na yango Turquie na zela ambassadeur na bango oyo aza ala kata République démocratique du Congo bandimi pe kotia mayele na bango na programme oyo po na kobongisa la police. Donc na zela ya coopération moko technique liboso environnement po na la police de proximité Oyo et causera beaucoup plus l'activité sur le terrain. Nous allons poursuivre pour augmenter l'interaction entre les deux côtés. Dans ce cadre, j'ai présenté un catalogue des programmes de formation offerts par la police nationale turque. Ce document va être étudié par le ministère et puis on va continuer à travailler ensemble. Na Oyo Etali, sécurité transfrontalière entre Kinshasa et Brazzaville. Kuna kutu bisonyo sotoyebi baloyenge oyo insécurité ezalaka. Ambassadeur ya Congo Brazzaville Ndeko Cyprien Sylvestre Mamino na VPM intérieur babeteleki yango masolo na cadre kaka ya kopesa ba réponse ya malamu mingi po la situation sécuritaire la frontière des pays oyo. Notamment le renforcement des relations entre les deux pays, les deux Congos, et plus précisément les préparatifs de la tenue imminente d'une rencontre entre les deux ministres de l'Intérieur au sujet des questions de frontière. Kokutala oyo ezape avant Goupo, Kalate, des pays oyo donc République démocratique du Congo, la Congo Brazzaville, bakokutala po babeta masolo ya sécurité ya ba frontière yango bebiso. Betisika Kambonda. Tout est comme la libération à cascade des prisonniers à Makala, mais qui est Karamoko, est-ce que va réintégrer facilement la société topé, le kaka, axe de bango, criminalité, machette, en tout cas, la population qui a réagi dans le but de mon décolo, tout ça, moins analyse avec impact dans l'idéologie.
mwana ya Congo botala ebele ya batu oyo ndenge baza koleka na lombango eza bongo ba prisonnier oyo babimi boloko po bawuti kobimisa bango na ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba. Mais toyebi te soki vraiment baza kokende wapi misusu baza kutra ba famille te toyebi ke ba oyo ba famille ezali bakoyamba bango na kimia. Mais ebele na bango bondimela ngai ke bakokoma ba fazer kolalaka libanda risque ekozala kaka bazonga boloko. Toza vraiment site ke bawuti kozwa rééducation na mikolo oyo basali na makala ya koyeba eza ke même si na ngambo ya ministre baza kokanisa ke balandelaki ba dossier ya batu nyonso avant kopesa bango liberté conditionnelle mingi toyebi ke bakozongela kaka ba mode de vie na bango ya kosala ba criminalité ya koyeba eza ke depuis jour oyo baliberaki bango polémique eza koleka makasi na ba réseaux sociaux entre ba juriste na batu ebele. Bondimela ngai ke ebele ya batu oyo baza libéré batalité ndenge nini bakozongisa bango na société ekomi risque komona un danger epai ya population oyo eza koluka kimia. Bondimela ngai ke kaka jour oyo baliberaki bango misusu torsini bakomaki na bango bisenga-senga na banzela toyebi te soki baza kokende wapi pe bazangaki atalipa ya kolia. Awa ekomi penza kobangisa population po présence ya majorité na bango baza wana pre ya kozongela criminalité bamachete koyiba kobotola pe kosala makambo oyo population aza koboya depuis kala. Ya malamu ebongaki kotina bango bakende koyekola misala to pe kosala bilanga po bakoma utile na société ndenge baza wana sans boulot eza kobangisa population. Dossier oyo en tout cas tokolandela yango po eza vraiment à suivre yango pe biso tobetisika kambonda. La 79e Assemblée Générale des Nations Unies aux à New York, dans les États-Unis, depuis le 24 septembre 2024, nous avons espéré que ça a bien la discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rodesi qui a sangisa qui bat ebele, la commune qui s'est suppose pour sensibiliser bango la bonne marche à gouvernance locale, élément population va réagir sur libération en cascade de détenus à prison centrale, Yamakala paix, il y a 100 jours, il y a gouvernement soumis à comme rappel de titre grande ligne ezalaki na kati ya édition ya mokona lelo. Avant de la boucler complètement édition mokona lelo on a dit voilà combien qui avec impact na idéologie si ma caméra misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba boyeba ki réaliser le montage zali bisala ya écrit de mateta mettre c'est toujours na bino bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube la Mbonda Ekolo officiel et en plus ba activité la bino ya ndenge nyoso dans le lobby ya ndenge nyoso bobenga magazine Mbonda Ekolo to couvrir ba primo ko pirma eux cause la différent na ba chaîne to magazine ebele eux la kati ya Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Ce qui oyebi réellement que on a ba activité de ko banga te benga biso trop quitte même dans la sportivité trop ça le sport mon purement professionnel au cause la partenaire na biso. Merci pour vos avis vraiment ebele autre temps autre merci actuellement les cas Mbonda Ekolo Kangi ville professeur Kinshasa en particulier pe République démocratique du Congo la compte ya masto Italie ba magazine pour peut-être conférence toujours pour servir bino ya ko peut-être ba information moko si et attend réel botika la malam tout prochainement ce collège à zomité la édition musu ya sikaba je vous aime beaucoup plus. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.
tokita biso obia ça ba action tokende biso to mona ba action même Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Nous pensons très bien bien sûr hein pour la mine parce que nous tournons azali au départ azali na droit hein la principes fondamentaux azali na droit ya vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement est constaté ezali au sommet ya pays. En plus ezali ba représentant ya kwango. Oyo bandima oyo bazwaka pouvoir bazongi na ba village bakeye bapesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto ali salaki nazaki obligé na landila moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino